Mbongo Eliami na nani euti wapi cotisation ba comédien nde et rapatrier corps ba prix et banaki bien avant yango pe to futi to zui corps o to ezanga ki ndenge séjour oxygène alobi ba to lia kana bango o ba ninga nzinga ba comédien ba participa ki diplomatie na biso ba diplomate na biso papa ambassadeur na papa consul basungaki eye tozui nzoto ya Mélodie eye ekoti na morgue soki na bandeko oyo bazosala makambo oyo posa na bino eza Mélodie apola na morgue soki Mélodie apoli na morgue intérêt na yo ekozala nini? Pourquoi donc au vandi nokolo baki en tout cas félicitations parce que ça bato be bazo féliciter siko eza na mutu wana na ba matanga tsaka trouble alinga ke simba te lokwa bamba lingaka azwa charge asala ba makam na ndenge na bango na bulu yeke et comme c'est la toute première fois artiste a koufi libanda et to rapatrié et comédien vous comprenez donc le quoi biso et salami bongo mutalobi ke batu gouvernement et gouvernement ngosko nani na kotanga komba mutwangu po yo mesana ko baby samaramba bato po to ebi yo za papa intérêt lokolo zo intérêt ne bemba Mélodie te yango za ko intoske bato ba comédien po to benda na désordre et bemba Mélodie kunda mate je regrette beaucoup bemba Mélodie to za posa to kunda biso ba comédien to sali un pas et tika po zo ko baby sa gouvernement pesi gouvernement ta yo ka ba bandi ko sa seke ba pesi to tika ezaki mtema mabe Mélodie sala oni. Mais jusque là batika ko baby sa mitu ya batu ba risquer ba kamata biso lokola ba escroc ki ba artiste ba cotiser gouvernement pesi to lié to bombino ezape image a bien te ba ambassadeur ba sungi biso que to mbongo na biso ko kagite ba mona que to bombaki ba enveloppe ya gouvernement to sali to l'accès longia babola kuna c'est faux kotia Mélodie na mabele ndengeni tango bozo sala ba campagne ya mabeke gouvernement eyaki kotika mbongo yango nde e assister yango nde sali ke to longola nzoto ya Mélodie to ya nango awa e bongo contribution na biso to lo bakaza ye pas un comédien te tozo neti nde tozali awa tozo respecter ka président Lombe parce que ça mon droit soki mbongo wana kaka tolinga to kokate tolinga ki to kokate yango moni ambassadeur na biso papa Christophe Muzungu alobi non na bakisa mukie oyezangi. Et puis, na ndenge pe ayebeli Brazzaville parce que sali mingi na Brazzaville akoki ko sunga biso na mo ba démarche mususu ko beta porte na mo esika mo songolo to mibale ezaki muta mabeka ka ozo sala ke lo ba gouvernement ngosko nani o apesi mbongo dans l'ensemble lorsque toza na organisation ya biso nous tenons d'abord na honneur na dignité ya artiste o ya kufi y compris de sa famille. Parce qu'elle a une famille biologique. Tout est na honneur de la famille. Donc si nous on s'associe dans la famille, honneur de la famille, na muto kufi. Faut ala ezaya botosi. Muto kufi. Ceux qui bozaki na problème, ceux qui ozalaki bozaki na ba rancune. Muto sa kufi bo lukate bo samba makambuna mowe bien oluko lobela mowe mabe be sa réputation na ye non soko zaki na kandane moko boye ba côté oyo ba bengana yo ba côté moko boye ko lukate o sali réputation mowe pardon ba samba na mowe te na yebi o papa ozo créer ba désordre de ba comédien o taki $25 na yo pour eza calamité ce que je sais le passe de cola $25 na yo benga frère bangu to via ba oyo zo 25 na yo poto ba ça to fundana biso nyoso boye ba to yeba ni to voilà to tando tanje non non na eza ko tambola ba démarche ba démarche Ozomo ndati keloko wana poto tosaka ya za mkolo atika
En tout cas, baby c'est bébé. Il y a un baby sa réputation. Il y a mélodie pour baby c'est réputation. Et comme il faut baby ça bon bakunda. Bon il faut baby c'est sous réputation. Non, nous t'avons. Il n'y a pas moyen, désolé. Il n'y a pas moyen. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi mu téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozof bien tosangani sous lelo donc 24 heures après kozonga nanga na Pointe-Noire parce qu'avant na kende c'est ce comité qui organise les obsèques. Il y a Mélodie
Ngonde, Omar Kam est absent, mais l'équipe Oyo est organisée pour l'obsèque. Bangonde, Télémi, la sensibilisation, au Congo, la cotisation, pour te comment na souka le Camboyo. Et dans cette mission, il n'y a aucun point noir pour rapatrier corps. C'est normal qu'après une mission, tout ça analyse, tout ça le point. Tout ça compte rendu. Est-ce que Makambuto Yokana qui salemi bongo? Est-ce que tu as des complications ou pas? Donc c'est la raison, il y a rencontre Nabiso Alelo. Et Ndenge Toibaki, avant Nakende, Bandikwa Pointe Noire, avec dans la communauté congolaise, na ba membre de la famille à Mélodie Bazaïkuna, na batu consul Nabiso Pointe Noire à Delegaki, batinde déjà pro forma, il y a des dépenses non sur ça là. Alors, la cotisation Nabiso et Koka qui penzate et ça la face na ba dépenses wana. Ndé Tozu Lisungi, il y a son excellence monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il y a République Nabiso na Brazzaville, papa Christophe Muzungu a accompagné Bisso Banda Kishasa ti Tokene Pointe Noire, ti a impliqué consul Nabiso monsieur Richard Okissi. To sali formalité on a nyonso et to ramener corps na Mboka. C'est ce compte rendu qui vient d'être fait. Liboso il y a comité, Liboso comité et puis to relayer en na assemblée le moment venu. Aussi pour dire que ça c'est la première étape. Auto sali. Zali et la dernière moto il faut zonga na Mabélé. Kokota Mabélé maintenant à na morgue, ça demande de l'argent. Ça demande que tu prépares Soukaya Masolo, Yangonde et Sangisi Bissona Pokwa Lelo. Tu sangani au nom de tous les artistes congolais, tous les artistes, tous les comédiens de Kinshasa, où tu allez réunir à NTPC, il y a Bassé Zarani, Afar, mais Nyon Soana, Bisso Nyon dans l'association mère, la NTPC, sous la présidence, il y a Massoum de Brende, il y a la Gayala qui a mission na Katanga. Donc, tous a unis, comme tous a déjà unis, tous a encore unis autour de cette cause, Eusali, Koufayande, on a besoin de mélodie. Voilà, raison, il y a Bossanga, Nabiso, Napokwalelo, et lobby, de rencontrer famille. De rencontrer famille, tu échanger Pena Bango, Bango a fait ce programme. Aza collègue, Nabiso artiste, Azala collègue, Nabiso artiste, mais membre d'une famille biologique, Obazali n'a plein pouvoir sur Ndekona Bango autant qu'elle était vivante, to Ndenga Koufi. To Soana Bango, to Yeba, Bapé ça ensemble, peut-être ça le programme pour tout ce qui ça pour Kunda Ndekona Biso. Voilà, monsieur de la presse, raison, il y a Bossanga Nabiso en Poko Lelo, Yangoana. N'habitez ceux qui complément Izali, secrétaire général, to Bandeko, Bazan, Likambako Baksa, Bako Baksa. Peut-être qu'après, à ta maman, on a 5 paroles, ce qui est assis ici, Jango, relancer quelque chose. Voilà, donc, merci. Président Aouti Kolimbola, na beaucoup c'est Tina Bosangani Nabiso. Pas si Oyo Bandeko ba comédien, baso yoka, pour na kosangisa mukie na bango. En réalité, biso moko to yebi conjoncture ndenge zali. Mais mutu na bolingo na ye ayebi valeur ya ndeko oyo abungisi atali difficulté oyo azana ngote malobi ke na cha quelque chose pour ndeko na ngai nzoto na ye elongwa isika ezali eya ekundama na mabela bakoko ezalaki volonté ya moko na moko pe ezalaki eloko moko fallait ko senga bango merci tozo continuer ko loba banda to kende ko zwa mélodie na beach lobby ti lelo tozo continuer ko yebisa bango merci. Et merci lisusu na ambassadeur na biso atiki bisote mawa mingi ambassadeur na biso Christophe Muzungu molai malonga penza vraiment merci papa olaka ki biso lobi nakoya kotika nzoto ya mélodie et lobi ya kotika la biso yango une fois encore merci papa mawa to mona ki pe moi na lobi to sepeli c'est vrai parce na moté ma méthodologie et loko ezaki vraiment important nzoto mélodie ya mwana na biso pe aya ayaki mingi
na bandeko oyo balingaka kodécourage bato oyo bazosala malamu parce que ndenge toza a président toloba awa eza ka première phase toganye kaka eloko moko c'est-à-dire tolongi yango kolongola nzoto ya Mélodie na Pointe Noire eya awa sikoyo toza na eloko ya makasi ezozela biso fo tokunda Mélodie tolobaki biso jusque là nanu tozwi assistance ya gouvernement te totikali mpe kokotisa demande na gouvernement te mpo baassiste biso mpo na Mélodie tolobi te ke soki babongami baya kosala quelque chose tolobake non toboyi yango si to ana besoin nango mais tosengi te ndenge moko tozosenga na bandeko oyo bandaki kotala Mélodie totikali koloba te ke boya bosunga biso non tolobi ndeko oyo atutisami oyo amoni ke mosala Mélodie asalaki esepelisaki ye mpe alingi acontribue mpo na bokundi Mélodie tokozelela yango na bacomédien nyonso oyo nanu asili apesi contribution na ye te ntango yango oyo tozoloba yango bien mbila etelaka na esika nyonso ntango yango oyo bandeko mosusu bazali oyo basi bacontribuaki bamisusu bazali nanu bacontribue te soki yo ocontribue te tokotia Mélodie na mabele ndenge nini tango bozosala bakampagne ya mabe ke gouvernement eyaki kotika mbongo yango nde eassiste yango nde esali ke tolongola nzoto ya Mélodie toya nango awa ebongo contribution na biso to azate mbongo oyo contribuaki en tant qu'artiste comédien en tant que ndeko oyo lobaki ke nonga napesi mbongo nanga mpona na nzoto ya ndeko nanga eya mbongo oyo opesaki yango nde esali ke Mélodie aya na soki mbongo wana kaka tolinga tokoka te tolingaki tokoka te yango moni ambassadeur na biso papa Christophe Muzungu alobi non na bakisa mukie oyo ezangi et puis na ndenge pe ayebeli Brazzaville parce que asali mingi na Brazzaville akoki kosunga biso na mwa ba démarche mosusu kobeta porte na mo esika moko songolo to mibale nde esali ke Mélodie aya totika kointoxike mitu ya bato oyo bavandi bandeko bayebi ke nanu bacontribue te bazali ebele baza na poto oyo bajoua na Mélodie bazali ebele baza na Angola oyo bajoua na Mélodie baza na besoin bacontribue mpona tokunda ndeko na biso bacomédien tolobi toza na besoin tokunda ndeko na biso na honneur nyonso na amour nyonso alors moto akodécourage biso te mpo okokoka kodécourage biso te campagne ya mabe toboyi yango toana besoin totravailler na silence tina suka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, na combo ya comité oyo etikalaki na sima na Kinshasa wa président Lombe, nous vous disons d'abord merci. Merci. Nous ben biso non c'est un devoir. OK. Kondima quand même au quartier balé, aux avions, au comité na Pointe Noire. Tu multiplies des risques quand on peut sauter. C'était le cœur. Je demandé le barrique wana azan ya biso. Donc on dit mais qu'on soit au quartier balé aux avions, ti qu'on zonga pe d'accord. Ça a été un honneur parce que j'étais pembeni ambassadeur. Même dans les médias ambassadeur à l'Obion, cher comédien. Bao balanda kité ngana membian wepa na bino ambassadeur à lobby en tout cas a félicité biso ba comédien à lobby vous êtes cotisé, vous avez cotisé, vous cotisez entre bino pour ndeko na bino sanini aya a félicité biso na solidarité na makasi balobaka l'union fait la force. L'unité rend fort et fait vaincre. Oui, d'abord, effet. Effet ambassadeur à combien de matanga. Aïe, côté d'accord. Ils ont honneur. Ils ont le gomoro et ma lame makasi. Et puis, la rapidité corps et yeli. Et c'est le jour, moi, quoi, tant. C'est parce que l'ambassadeur a s'impliqué qui consigne la Pointe Noire à s'impliquer. Rapidité, on a même besoin de nos élango. Je dis mercredi zoya. Pourquoi ça a la force, beaucoup mieux à 80%.
bomeli pema moto moko ayabi non ezosenga 100% bino bosuki ya ndenge nini abendi bino akomisi bino bakisi bino so honneur asimplike tala ya kora Mélodie ezoya na mai apartir ya bazabi ezoya boye na kano drapeau ya RDC na drapeau ya Congo ya ngambu elaksimaki anofa na Congo akomaki akendaki Congo ngambu ba congolaise baye na avec l'honneur na ambassadeur jusque là non non tokokanga maboko te tobanda d'abord biso moko on veut pas des gens qui passent à la télé qu'on déclarer makambo alobi te au gouvernement apesi biso mbongo te et puis c'est pas aussi une obligation to sengi pété ce monsieur va quoi assister na famille on va les amener famille ezawana na irumu to sepela ok bien parce que Mélodie batiki mwana et je les sengo pour la biso parce que c'est pas chaque fois ton dolega kuna ndenge ni mwana na ba charge na makambo tozana na mboka toyebi. Donc c'est ça pour nous. Donc chers comédiens, on va contribuer. Félicitations. On va continuer à contribuer pour tout dignité artiste et zalikolo. Et si on le sait, on Mélodie à l'anterguna. Mais tu vois na l'olengeni benga bakunda ndonapso kuna. Alors qu'elle a fait un métier noble. Na point noir un président Lombe a commis. Peut-être va moniter. Na batuna yango to ndoko jila aisengela kita kundama fanga bombe makuna na mboka akunda manone bazo beta mbogo bango moko esengo donc même bango na point noir que ça soit ba congolais communauté na biso bazaki na pasi Mélodie akundama kuna et puis biso lo salaki ça que c'était la volonté de la famille biologique ezaki bosenga ya famille président na moni bozo kita na yokaki nazaki na ba sentiment mibale ya esengo na ya mawa parce que na moni makor ya ndeko na Mélodie na cercueil na ya na okimaki oui Mélodie atiki biso pas ezaki wana mais esengo nazaki na wana moni tolongi parce que liboso batindaki parti pro format kaka batindeli tozoki omba liboso wana kutu bakametalika hôpital morgue ya pamba kaka samba démarche mususu na otaba oti des familles 2 700 000 francs congolais 5 400 kama talika francs CFA ça c'est dans les 5 400 5 500 dollars non quand pour na kama talika mort et bon to ça makamususu to comme na combien na est-ce que to koka mais nzamba sali ba artiste comédien ba se mobiliser to tie et c'est quand to soukeli batamotema malamu pe o bazaka nzinga mosala na biso bakangi babote moi moko mibale babi non tokotika bino bongo te et puis na implication ya ambassadeur na biso ne eyepi na rapidité donc l'unité rend fort et fait vaincre donc o makasi ozwaki nango yango wana. Voilà, mais je le vois mingi que mbongo iliami ou ba cotisation ba c'est pas ça là qui. Président Lombe tu qui dans question wana. Alors puis tout qui n'a pas Marie-Jeanne Bololaz a qui na ba mbongo iliami non. Non mbongo iliami na nani et uti wapi. Cotisation ba comédien ndé et rapatrier corps ba prix et banaki bien avant yango pe to futi to zui corps to ezanga ki ndenge séjour oxygène alobi ba to liaka na bango o baninga nzinga ba comédien ba participaki diplomatie na biso ba diplomate na biso papa ambassadeur na papa consul basungaki eye o ba okomana mbongo eliami na ebite eliami uti wapi na continue parce que ming ba mbongo gouvernement mama vie à lobby papa oxygène à lobby gouvernement pesi mbongo tepi basali pe démarche té vers le gouvernement ce qui une autorité à titre privé à Kourouya azala bienvenue ce qui une autorité à titre officiel à quoi assister artiste ba koufeli et vous ajoute la bienvenue.
Mais jusque-là, batika kobebisa mitu ya batu, ba risquer ba kamata biso lokola ba escroc ki ba artiste ba cotiser gouvernement pesi to lié to bombi non. Ezapé image à bien té ba ambassadeur ba sungi biso que to mbongo na biso ko kagite ba mona que to bomba ki ba enveloppe ya gouvernement to sali to l'accès longia ba bola kuna c'est faux. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Un tox wana et si là. Un tox et si là on nyonso a uzana ba élément contraire aya nango boza presse ba l'accepte que voilà en dehors il y a cotisation il y a ba comédien en dehors il y a lisungi il y a ba président na biso moko tozui bon il y a gouvernement il y a société quelconque a exercer ba preuve donc encore une fois to senga ba comédie tous à la uni tous c'est le Cambodge na suka. Alors président Lombe question moko par rapport il y a réunion moko ute ko salama oyo déjà to bande ko luka mutu oyo akendaki ko panza sango koloba eteke mutu amonani gouvernement mutu mo amonani pona zwa corps wana en charge na minute donc c'est que mutu aloba ki ngo a raison parce que quand le même personne o aluka ko chat trouble na makamba ba comédien ye wana pas zoloba kali. Non, avant na kende Pointe Noire, je crois to akika no moni comité oyo to ka be sango mo que non mutu mo kwa ndimi ko rapatrier corps. Mais ces oxygènes à tout na Pointe Noire ezaki lokuta donc surtout ça la kangote beti lelo peut-être lelo boyi basi ba kundi na ba condition o esengélité kuna balinga ba kundi ka lokwa indigent moko boye ngoza na tina mote donc wana ezali ba spéculation et comité oyo eza comité des responsables voilà. Merci beaucoup. Oui, il y a le pourquoi ne pas dire merci na Moussa Kitoko o baninga basali ben o bandeko basali. Pour nous le bakaka merci pour Moussa le monani o to sali. Mais mouta préféré na ye a kende place moko boye batie caméra c'est un responsable pour le baba sotis pour nga na benga ba sotis. Donc c'est sûr, yé mouto azo tambola sena se koloba. Est-ce que tous en nous battu? Bisonde tous a toi artiste. Ce qui mouto moko boye responsablement de autorité mo yamboko aye pas soutenir makamba matanga. Ebunga nakate. Ebunga nakatata ndenge ni natakenda ki na famille biso to yebite. Ekobi makaka. Mais pourquoi? Donc au vandi no kololo ba en tout cas félicitations parce que ça ba te be bazo féliciter. Si ko za na mutu wana na ba matanga tsaka trouble alinga ke simba te lokwa ba lingaka azwa charge asala ba makam na ndenge na bango na bulu yeke et kamousier parce que c'est la toute première fois président. Ouais. C'est la toute première fois artiste à Koufi Libanda et to rapatrié et comédien. Vous comprenez? Donc le quoi biso et salami bongo mutalobi ke batu gouvernement et pesi gouvernement ngosko nani tambo poser ba question betanga zolo belo mo faut botu na gouvernement ngo nani parce que ebunga na kata mukolomote muta mabe ezo sala bien te ba artiste bataki mbongo kaka nde président na CG balobina na Queen Mother ba artiste to sangisi mbongo oeza mutu nyoso azomona transparence ezali na quelques personnes au bazaka autour ya artiste. Je crois que totanga ba kombo na bango kuna et pas ya major. Na ebité ezaki muta mabeka ka ozo sala ke lo ba gouvernement ngosko nani o apesi mbongo. Pour jusque là to ebike biso to artiste ba soutenir biso mais nanu te. Papa ozo tambusa Papa ozo tambwisa sango to yebio ozo luko bebi sa réputation nani oya ye po ebunga na kate soki muto aye pona ko soutenir biso toko boya te parce que tout ça est déjà premier pas yondo za muta mabete mo senti que oui eloko ndene salami boy po bien bolinga okebo katima pourcentage no okebo sali boy lokola biso to zawana toza longo na président na biso président Lombe tozo tambola parce que on dimaite que équipe oyo e ko sa makambo wana no applaudir ko applaudir baninga
na minute au corps yango wana eza na morgue po ba biloko bonde président lobi famille ko kanisa lokola ba pesi biso mbongo tozo loba télévision eza radio te mutu moko te ya gouvernement ati biso loboko en dehors ya son excellence ambassadeur Christophe Muzungu oyo a s'impliquaki biso toye na cotisation na biso alobi na kobaksa mwa mukie na kosunga bino na ba démarche yango wana peut-être lokwa bazomona ambassadeur ayaki azongi bakanisi on dirait gouvernement epesi mbongo nazoloba haute voix gouvernement nani oyo apesi biso mbongo botika mutama bebolo ba merci respect ya mowei mutu akufi soki bozaki na problème soki ozalaki bozaki na ba rancune mutu asa kufi boluka te bo samba makambo na mowei bien oluko lobela mowei mabe sa réputation na ye non soko ozalaki na kandane moko boye ba côté oyo babengana yo ba côté moko boye koluka te o sali réputation mowei pardon basamba na mowei te mutu akufi azala na torte bolo bananu merci na organisation oyo s'il vous plaît. Oui allô madame bonjour. Oui madame mais c'est quoi vous ratez ezaka na bondal city avenue Patou numéro 325. Non, je suis pas au raté juste dans la pharmacie wana. Ah au moins la paix pas nous na tous les polo à l'essentiel. Les armes c'est pas bon. Ah, merci beaucoup. Naipa na yo Monsanto yo Onisanga loboko na yo Zabalolo Azosale Azosale Zambalolo Azosale Azosale vraiment adresse à l'essentiel pour mon nuance. Nous avons tout spaghetti, nous avons loso, nous avons pantex, nous avons gîte, nous avons sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaki. Tout à fait le numéro de la téléphone 07 83 43 746. Quel stock! Vraiment! Cliente, satisfaite! Merci! Bye! Thank you! DiCaprio. Ça va? Benny. Ouais, ça va? Comment nous autres? Naïe Nantilia, on a Sainte-Thérèse. Ma personne adresse, il y a agence. Il y a fait? Oui. Allez, radio. Oui. Donc, il y a besoin? Oui. Ah, c'est quoi? Suppose à la Sainte-Thérèse. Les seuls. Elle lui dit comme ça. Oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Bango rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, eh, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla, Ah, moto moi de le maïle mo, ya mundede. Attention ton ganayo.
moto ekolongwa te okozotongana mobimba yango jibe service eza kaka wana kisasa teyeya o angola brazzaville tozokete kala mingi te mokili mobimba abilo ozwi donc alongoli biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois papa side yebisala bavoisi oyo basala bandeko na meki na poto place ya serie ya kotia biloko eza epai ya josé baila sibe service eza kobeta bango toujours frappe na aller frappe na retour t'inquiète awa pas José. Dans l'ensemble, lorsque tu es dans l'organisation, nous tenons d'abord la honneur, la dignité et artiste. Il y a Koufi, y compris de sa famille. Parce qu'elle a une famille biologique. Tout est dans honneur, il y a famille. Donc si nous, on s'est solo dans la famille, honneur, il y a famille, il y a Koufi. Il y a aussi. Il faut battre la yango. Donc c'est un peu ça, voilà. Merci pour la parole. Nga esali nga passe. Po nga vraiment naza na kotanga komba mutu. Po yo mesana ko baby sa makamba bato. Po to ebi yo za papa intérêt. Lokolo zo intérêt ne bemba mélodie te, yango za ko intoske bato. Ba comédien pour to benda na désordre et bemba mélodie kundamate. Je regrette beaucoup. Pour te ebe mélodie, au monde tout ça kufin de to eba kazaki moyi bazalaki ndo kazalaki boy. Nde mélodie le temps que biso ba collègue na ye to lobi mélodie azalaki bien. Pour ezana mélodie abimisi bato musu na monde en jonjing. Bozala ka bondi makapete. Pour ceux qui ont dit, mais ils m'ont dit, yo ezate na yebi yo papa ozo créer ba désordre de ba comédien au taki $25 na yo pour eza calamité ce que zo sala passe de cola $25 na yo benga frère bangu to via ba oyo zo 25 na yo tika ngai président tozana mutu o ta sala droit le bito tanga kombote toza pe niveau moko na yete po ye pas za comédien te ya za o ba mongo ba loba za mo netinda te $25 ya taki to tanga ba kombo bo etanga ka comédien no sabe alphabet na Z tozoza soko pese ki 50 francs na yo eza na liste tozotanga na ba prix ozomona botangati omande yo zobanda biso ba comédien tosa yo za mo mba mitosa ebe ma mélodie toza posa tokunda biso ba comédien tosali un pas et tika poza ko bebisa gouvernement pesi gouvernement tango yoka babandi ko sa seke ba pesi to tika ezaki mtema mabe mélodie sala oni. Ce mélodie sala yo likambu le kana coulisses yebisa ta président Lombe ta la sala nga boye to sengo pardon po mélodie kufa za munoko akoya bolimbisanga ka mélodie pourquoi peuple congolais bozaboye pourquoi bana mibai ya ba comédie po yo lobi yo sunga ka bat te ayaza ka mwa bitinda muto lobi ya ba producteur je ne sais pas. Pour ce que ma photo banda koloba, pour te l'humiliation. Écoute d'abord. On m'a dit que nous sommes tous là. Ils ont ta femme mariée, vie à femme mariée, parti à femme mariée, faut bangu. Chance que moi Marie a commis une femme mariée. Ne président le même sujet nous sommes tous. C'est aux responsables. Donc l'ingate humiliation. Na makamba bambongo to tia biso ba comédien ba $20 ba 50 oyo ko malomboto ba le bambo ne papa to sayo poto lembi boy po ozolu ko bebisa makamba mélodie to kunda ete to za posa lisungi to za posa elonga muke malomboto naza kanda omoni pasi d'abord ezo sa les anines tozui nzoto a mélodie eye ekoti na morgue soki na bandeko oyo bazosala makambo oyo posa na bino eza mélodie apola na morgue soki mélodie apoli na morgue intérêt na yo ekozala nini mpona bacomédien oyo nanu bacontribue te ntango bazoka gouvernement asi apesi mbongo baloba te toso mbongo na biso tozongisa
mais sikoyo ntango bazongisi mbongo na bango or gouvernement nano epesi biso mbongo te po ata soki gouvernement epesa mbongo epuis ya biso te ekopesa famille ya Mélodie mbongo. Alors bandeko s'il vous plaît bacomédien botelema tokunda Mélodie soni ekozala ya biso na bino elongo soni ekozala ya biso s'il vous plaît Mélodie atiki mwana bomonaki mwana mokie toboye kutu bafilme na beach mwana mokie 8 ans bosunga boningisa bapoche toza pena na posa tiko mutu aloba mutu azongisa bo mutu répondre boy toza pembeni ya mutu asala droit ayebi mibeko donc biso posa na biso eza kaka mutu na mutu ningisa poche mama ningisa songa liputa tokunda Mélodie. Ouais, merci pour la parole. Naina le baboy. Surtout na batu oh parce que ma nyonso presque baninga balobi et président alobaki yango. Na batu nyonso bazoluka compte rendu. Tozela compte rendu ba pesa yango bongo ta. Mélodie aye ayaki lobi mercredi azana morgue. Faut ba bimisa ye. Photo kunda Mélodie. Na to comme na page wana te. Comme tu rendango bozo welango nan. La première partie bozo kate. Dans le président lobi oyo kité. Siko attends un peu. Toza ate poto liambo à matanga. S'il vous plaît. Toza na likansi moko. Je crois émission mon Nathalie à papa wazo lobo wazo finga lobi transparence. A to travailler na transparence. Transparence ezali ya makasi neti biso bototiki banda kuna biso totika bana na biso tola mukaba 6 heures 5 heures hein osukoli otiki bana yotika programme osimi njelo bimi okay c'est parce que toi na souci ndeko na biso ozomona donc ba comme tu rendi wana bozela ngo bokozwango boko re kozwa kozana kimia o to singa keto zala ka bomoko ngalo baka toujours toza lokola membre ya nzoto ya toza bomoko o lisu o lokolo o zolo tozo tonga corps moko ye pas un comédien te tozo neti nde tozali awa tozo respecter ka président Lombe parce que ça mon droit et comme il faut pas vivre mbongo bakunda bongo pas vivre sur réputation non nous t'abon aux hommes et ça vraiment bien été il n'y a pas moyen désolé il n'y a pas moyen voilà c'est bon il n'y a pas moyen liste bazo bomba pété. C'est fini, c'est fini. Voilà, on attend. Demain, on sera avec la famille. Hein? On sera avec la famille. Et puis, Tourouyeba, programme de des alliés. Et puis, c'est pas la famille à Koki. Biso étant que Baninga nae, Tolinga est porté assistance pour l'intervention qu'on a en air. Donc, la famille est là, c'est une famille responsable. Mais Biso étant que artiste, Tolinga porté apporter soutien à Nina Bon. Donc c'est un peu ça. Les comédiens se sont unis. Bon, on se basa kaka. Basa makamna bon kitoko. C'est pas nous devoir réclamer. C'est parce que peut-être il y a quelqu'un qui est passé pour dire que le gouvernement a Zouaki Matanga Ngo na charge. Donc c'est le gouvernement qui a donné l'argent alors que les artistes et les comédiens ont cotisé. Hein? Monsieur Baninga va quand même bien que les artistes et les comédiens ont cotisé. Tu applaudir Bango. Il ne faut pas créer des choses Coco Saïlo exact. Donc on reprend une fois de tous. Cotisation à artistes et comédiens né et sali rapatriement ya ndeko na bango. C'est pas l'argent du gouvernement. Mais ce qui est non, non, ils ont la question de continuer caca. Voilà. Cotisation, ils ont continué. Nous sommes allés à la morgue, non? Corps, il y a une déconnexion à la morgue. Mikolo est là, c'est moi qui ai signé, il faut foutre d'abord Mbongo,
Ça dit qu'on continue avec nos cotisations. Est-ce que la famille est en mort? Mais nous on a dit non, 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 laissez de côté ça. Pour ça, la famille est en pété. Mais parce que ça, on a quand même. Le roi de Zon a condamné honneur. Donc, les comédiens. Et là, c'est un plaisir. Bah, comédien, que ce soit de la diaspora, il y a Awa, Moutounion, soit ça l'effort, après moi 10 naïe, moi 20 naïe, moi 10, moi 30, ça dépend de l'année naïe. Nous sommes pour Makambeleka, na Kenya. Non, non, ça a la possibilité à Tchanaï, c'est pas un problème. Donc, canaliser la cotisation. Voilà. C'est un message, même à Libanda. Voilà. Dans le centre Moko, il y a encaissé et un numéro, il y a Fleur. Voilà. Donc, en ce qui concerne les cotisations, les canalisations très bien. C'est Maman Nabiso via Maman Nabiso Flore. Ne basa chargé il y a qu'on recevoir la contribution Nabiso. Donc c'est ça. Même quand on a Pessinga, na kemba maman tala intel a Pessinga. C'est comme ça. C'est pour. C'est pas batou musuzu yo tindi obtindeli ça. Ya aye à Kaboli on se inde nini. Il pas zui. Non non non, c'est pas ça. Donc via ou bena bango ou membre moko ya comité contacté. C'est comme ça. Donc, ce qui est important pour le lot, ils ont mis au point quand même tout ça par rapport à la première phase. Le président Kendaki, tout le corps à Mélodie, ils ont déjà à Kinshasa, dans mort il y a 51. C'était ça notre grand message. Donc, dans le groupe Nabiso, nous sommes artistes et WhatsApp, la contribution, les listes de contributions, soyez moutaché, comme on est, dans montaché. C'est pour faciliter moi transparent, c'est comme ça. Dès que Moutaché, tout dernièrement dans cette réunion, le président Lomba a cité Ndekomoro a contribué à Gavion, Ndekointel devant caméra, Ndekointel a contribué autant à Tindeli Bisso. Batombe Bazagi, Bamoro, à CPT, pourquoi citer mon nom? Non, c'est pas bien. Mais Bisso, c'est ça qui limbisa. Nous, on le fait toujours dans le cadre de la Bisso, il y a transparence. C'est comme ça. Moi, je suis absolument de Zouaka. Ceux qui sont en tout cas, les Arabes. Voilà. Et ceux qui gouvernement a pensé à contribuer, et aux Arabes vraiment, et puis on va canaliser à la famille, même passer directement, on va les accompagner comme nous avons l'habitude. On va les accompagner à la famille. Souvent, quand on donne, on dit ok, c'est pas même besoin de Zouaka. Directement, on montre délégué moi à la famille, à Zuyango. C'est comme ça que nous. Non, non, il n'y a pas de situation en Ambo, il n'y a pas un désarroi. C'est juste de dénoncer une personne qui a confirmé à la télé que le gouvernement a financé rapatriement Oyo. Alors, ce n'est pas ça le cas. Alors que les comédiens ont contribué. Sauf que déjà, Moutouan l'a dit que le gouvernement a contribué. Ce que l'artiste, c'est combien on se demander, ah bon, contribution à la biso et celle Moussala, Nini. C'est pour ça que nous passons pour dire qu'on dénonce que ça vrai, le gouvernement a contribué. Bazo Yokangati. Le gouvernement, ministère n'a pas été là, il y a finance à Zoyoka. Ce n'est pas pesé, c'est pas vrai. Donc, jusque-là, c'est les contributions. Et artistes. Ceux qui sont ambassadeurs, ils ont bango que félicitations aux artistes et aux comédiens, vos contributions quand même, et aussi à la rapatriement de Ronabino. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur. Il faut passer un numéro. Voilà. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Nga penza pour un numéro. Na pesa un numéro T, numéro Borozwa, et ça numéro il y a CG Nabiso, ceux qui sont la diaspora, baza libanda, baza na besoin de contribuer et que mitem malabine tout ça mi bo contribuer pour que to kunda mélodie numéro ezali Bokozwa numéro et puis ba comédien au baza pe libanda, artiste comédien baza libanda ba yimba contribuer numéro ezali Bokozwa numéro ya CG. Voilà, et là on a l'ingé na lobakaka, tous à la rabato gouvernement. Musalo to sala keza pour l'État. Donc l'État lelo soka lobi a sungabiso eza mabete. Mais ceux qui pas sungi et go le kaka na TV parce que tous a bata télé. Donc botika biloba loba ba sungi bisote. L'État pas koti makambo te. Ceux qui l'État koti boye ba ya bomba raté parce que le kaka mutunyo so mona ngo na télé.
Donc voilà. Nalinga ina pesa lisusu merci beaucoup na l'ambassadeur Nabiso Papa Christophe Muzungu na nyonso osali vraiment en tout cas ezana motema nzambe vraiment apambola yo ye palati pembe donc pour mon ake aza vraiment na biso elongo aza vraiment na biso elongo Papa Christophe nzambe apambola o mingi akanisela yo na président Elombe oyo atikaki libota na ye atiki ndaku na ye atiki makambu na ye nyonso vraiment akei pona kosunga biso artiste et comédien donc nzambe apambola yo papa abakisela osu ya mingi vraiment na consul na biso vraiment nzambe apambola yo nzamba pambola yo donc apambola bino nyonso na obosali vraiment présence ambassadeur yango elobi si mokili yango parce que bandima kite basatandaki nango te vraiment nzambe apambola bao bazana besoin numéro bo rozwa ya CG na biso azawa na za dispo pour na pesa numéro na e donc tous ensemble merci beaucoup. Voilà pour le numéro les artistes comédiens ba yebi déjà na ba réseau na biso na ba forum na biso les numéros ngo ezali tozo yango ba otia. Donc bon, on peut donner c'est le plus 243 89 72 48 178 donc plus 243 89 72 48 178 voilà c'est un peu ça. Merci Nabartis comédien sur la diaspora, il y a Kinshasa, partout. Nous sommes là, Tokunda Mélodie, les artistes comédiens, et belé, des mots d'ordre, les artistes blanc. Tout le monde dit président, le monde a point nord, blanc. Ambassadeur, blanc. Ah, ça m'a look vraiment donc. Et la crise qui a été montée ma PMB. Donc c'est un peu ça. Look à là qui blanc, à chaque fois jaune. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc rendez-vous, programme Robima, tu repères sa programme. Dès qu'à te retenir, tu as mélodie na kimia na honneur. Donc c'est un peu ça. On sera avec la famille demain, sa famille biologique. Tu peux de la famille. Merci. Na tante na ndeki tozo solana bango kitoko na bango mo pende bazo kota. Une famille, Liloba Moko Kaka, la grande sœur est venue. La grande famille a dit merci. Donc c'est ce qui est important pour nous. Merci. Merci beaucoup. Pas de problème. Oh, Anna, ok. Pas de Comment comme t'as manqué? Ouais, la retard. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na lolo yo azosale
papa sangolue azosale salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu Yesu. Kundela nga yo yo. Kundela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bia bisenga senga nsanga lona ye. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga lona ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Unabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo. Oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo. Oyo naza koteya yende nzamba libela. Lelelelelele. Nalingi mobala oyo mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu. Aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba londa ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apambolinga Yesu Yesu. Apamboli
yeso 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 pambolinga chilobo yeso lokotinga pesitila asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana